Zongisa ba champagne nanga. Champagne c'est rien, ils ont masanga. Leketu, soko zana moya otinda ta mutu. Bozongisa. Na kozwa. Otinda mutu na kozwa. Iza yanga. Lebe champagne na pirate ya mabe. Champagne na zandu. Est-ce que ça bon comme champagne original? Azua. Neti era. Bamba viol na yo. Soka tellement ba image ba finga mama na ye, amelaka lotoko, tata na ye ba finga ninga viol, mutamisa mama viol c'est Sarah. Bakali yo. Ngana mata ba le pour na finga Sarah likona. Le Sarah na Sarah pour na seta parce que ko finga Karim. Sarah na finga Kofit. Yima Sarah da finga Kofit no midete. Yo Sarah na Kofit. Pervers, pas toi perda. Dès Sarah finga Kofit no midete c'est ça Sarah. Yo Sarah il paraît que ça la mona Kofit. Sarah da finga Kofit c'est ça Kofit. Ba Kofit ne finga finga Sarah finga Kofit Sarah na Sarah. Na benga vera mo téléphone no yefika na poto bon mo ninga ça que ngasko na zala na iye. Yo siko ndo za bo intérêt mo izana ngo tuso za ba intérêt mo quelconque. Na nga système. Intérêt là nan, pardon. Ah tika ngana yo pe. Intérêt ni uzana vi mo pa. Intérêt ni uzana vi mo pa. Uzana obini intérêt examina nga. Fivi ta vi obenga vi mo pa o, bazana intérêt quelconque. Yo mais la bonne on le vete na ko ça de. Oh, maman ça ba qualité ba. Na bina kuna. L'intérêt. Na pena oui na kati. L'intérêt. Oui. Oh. On a marché ba mo? Ya sanda kaza di. Obi verbe intérêt zalaka. Ko chabe sanda makambo. Ah yega zaka ya leki. Na ba ya na ba. Oh, oui. Bon. Ngai na mona ba na conférence de presse ya Wera. Ba art on a dit que Sarah moni era tina compagnie de bomba de ba solo là. Pour Sarah c'est une fille peureuse. Na ndenge en réalité. Bon na réseaux sociaux na la lumière, tia za mbua tia kaka no liboso porte. So va na kita tia le ngwa papa. Si du musika avant nyana en chocolatée alors ta propre na kama bini bo pour que ba poto si vous ba mbongo mais aspect ko benda bo ko benda te o ko benda aspect na pale nga pena ebo ne bike nga kina ba shini ba dube mais na benda aka aspect na ko tika ta parce que yo kita ba poto comme madame mais dans life nous la ka toujours mbindo toujours salité ba kala sayi na kama on comprend bakali na kino garçon intelligent o ko ki zengi mo na poto ta muta simba téléphone iPhone bola sa bato aussi mes téléphones iPhone bo obima ki bido ki mu yaka no bomba ngo na poto bimisango parce que ici il y a pas des enfants ko fivete ouais elo nyango yo o bosa na vie na mopao les que tu uses makambo ka ndeni ko s'il te plaît ngombe nga tala bimbo boyo lobi ke intérêt o yeba to so ya ko yeba ko to lingo ba intérêt ya ko yeba na to so la papa la nga na bina kuna na ba na quartier la tête c'est tout oui c'est ça intérêt ni ta place yo ngokomi ngo luki makambo ero ya si tu viens comprendre pour concerne il y a tout moi c'est na bozo ba tension makasi biso lunso ka so moi c'est na monyango azo ba vertige ma bien ko sabi palpitation ko ya kusia meminga pour azana za racine été moi sana là yo mona ngana le makambo ero ko makuna coffee la fille fait coffee tu te la parler coffee mais du bébé elle a dit quoi elle a dit que tu as intérêt coffee on veut dire ngana ibiti pe no on a bien motivé moi non attends c'est mon frère nazo solane pepele ngale kechu je n'ai intérêt mon côté ya ko apprécier amitié yona Sarah pourquoi ko penser na yo tinga le kechu na ki ko ka passe pour soina Sarah non kana ki plus na ndenge na mona ki bino ba sens esprit na sens que ndenge ni ennemi na bino bo beba ni ko ke ennemi na pour combattre ennemi wana yango na kota ki boyo kana bozala te etalinga iti ça veut dire que un peu de limite na kombo na ngana mama ko pesa exemple na kombo na ngate parce que j'étais jamais insulté vous comprenez viens na ngwana ya l'hypercrime on a travaillé bijou belé o tatu bana foyeni makasi kuto za copie ke yo ndo za boyo za copie kuto za mutuka na yo te funda yi hypercrime nde baba landia dossier bakanga mutana nde mutana comme ça ko likango ndo linga fi faible Congo Liziba TV. Voilà, merci, bonsoir Nabatutu Bolandaka émission Nabiso Ba Vérité à Nakati à Congo Liziba TV. Merci à nos sponsors, merci à nos partenaires Nyon Sobota Larabiso et surtout à mon papa que j'aime beaucoup. Il est là toujours avec nous, il est stable, il est toujours confortable. Il s'appelle Paul Fikipo, Motema ya Mama Nathalie Fikipo. Sans oublier à Batu Nyon Soboling Rabiso, Bota Larabiso pour ce que la émission Nabiso Ba Vérité, n'appelle Rabino. Déjà aussi que là, je vois directement, il y a Gisèle et Tati, Maman Versa, c'est Motema, Prince Giclo Winner,
Yaya Nangai, tant na mona kina Prince Chico Winner et Sarah Ngaba leke. Sans oublier encore, lui c'est mon vieux que j'aime beaucoup. Il est mon doi encore. Il s'appelle encore Kevin Kamuzuna ya Tété Béton. On a Yaya Nanga Kevin Kamuzuna ya Tété Béton. Il n'est pas comme les autres. Pas comme les autres. Pas comme les autres. Et sans oublier encore à mon ami que j'aime beaucoup, Emani Mayemba Autoservice. Je te salue là où tu es. Parce que ça, tu as un grand cœur. Tu as un grand cœur que tu aides les gens au soutien à Rabato, au protéger Rabato. Et sans oublier à toi, mon ami que j'aime beaucoup, Gradine Seka, je te salue. Et encore, lui, c'est un confrère. C'est un journaliste, mais à Kuma mécène, il s'appelle Papi Mboma, Yaya Nanga. Merci pour le bio de la Chine. Et à son bélinga bien de Chine. Merci beaucoup. Naya Papi Mboma, toi, tu es mon frère que j'aime beaucoup. Mikono bien Naya Papi Mboma, Moussoni, Asake, Sakana Nango, ya Papi. Et je suis avec elle, elle s'appelle Fivette Mayamba. Ça fait un bail qu'on a pu se voir. Il y a beaucoup de temps, on n'a pas parlé. Mais là, je le vois, elle est tout magnifique, elle est tout belle, elle ressemble, tout belle, tout belle, elle est tout belle. Et ça va, Fivette Mayamba? Oui, ça va, Pamara, ça va. Oh là là, tu as bien habillé, hein? Merci, comme d'hab. Oh, tu sens bonne odeur, hein? Très, très bonne odeur. Ouais, bonne odeur. Très, très bonne odeur. Ici, Keiro. Je m'utilise le parfum, il s'appelle Scandale. Ok. Moi, j'utilise le Scandale. Ok, à chanter, merci. Ouais, là, il porte ça à l'Europe. Après, il vient ici. Ok. Achète ça là-bas pour on envoie. Ok, c'est bien là. Et t'as apporté quoi là, en bas? Les catch. Les catch. La catch. La catch. Oui. Ouais. J'achète ça à Dubaï. À Dubaï. À Day to Day Day là. to Day. Ouais. Ah, je connais Adira là, à côté du métro là. Ah, je vois là, je vois directement à Dubaï, je vois Yannick Pangi Bolingi. Yannick Pangi Bolingi. Mais moi je préfère trop Jonathan Bolingi. Jonathan Bolingi. Non, ben Mbembe. Papa ça. Moussoni, Asaki, ya Munene, ya Gaïa. Là, c'est mon ami que j'aime beaucoup, Jonathan Bolingi. Aussi que Oscar Maritou. Malheureusement, la suspension Mikolo. I love you too, Oscar Maritou de mon cœur. Diogo, mon comment on perd trop? C'est Oscar, comment on perd? Comment on perd c'est de bousser de bungi. C'est un bon pour Oscar. Ngali na bazina I love you too na ngati pa. Voilà, moi, c'est un moment perdre. Ça perd c'est de bungi. T'es mis en suspension. Tu es millionnaire en culotte. Normal, kaka. Paradis. Normal, kaka. Il faut mettre Mayamba, dis-nous d'abord. Je te vois stylé aujourd'hui. Dans mon outil kitoko, ce que l'on colle à Kelly. Ah, Kwali. Kelly Janet. Kelly Kardashian. Ah, Kamasha. Kamasha. Kelly Janet. Kelly Janet. Kylie, Kendall, Chloé, Courtney, Kim. Chloé, Kim. Ah. Moi, je vois comme Cardi B. Cardi B. Wow. C'est joli. Là, on fait ça, c'est Madame Beckham touche. Madame Beckham touche. Ouais. Bon, là, on vend le péri. Non, on avait moi, on a beaucoup la tête péri. Voilà, Fivette Mayamba, tout analysé. Déjà, on a Okala, c'est plus comme on a yo. Et surtout, Maman Zozo, tout n'a pas besoin de tourner de pourquoi. Maman Zozo, on a notre maman, notre maman chérie. Donc, je vous aime beaucoup, maman. Et bon Dieu te garde parce que voilà, mon équipe béni dans ma bombe, maman. Amen, Maman Zona End. C'est que bientôt là, c'est encore des SBA, si la Bissap. Faites Mayamba, tout le un peu pour analyser Mamuzo de Kalelo dans les réseaux sociaux concernant les lots, Bandikona Bisso, Yamibal, Né Abasi, au Bokabone, Soumakasi, au Tomonaka, Karine Mokonzi et ses frères, Bakali et Era, Yotomoni et Baluki, et comme à côté, qu'on soit né. Mais tout le monde peut-être asola kana bango te oya finga bango ba commissaire pire pour nuire Karine en plus de sous balobi et belé je sais pas pour na yo tu peux analyser comment na makampo yo parce que na kati ya réseaux sociaux biso ba o so bito ko to ba so binga so ba mukala ina expliquer ba tout balanda biso nga na master Karine ata ba
des attentes mosusu ya riva ma nga place nazali moninga na nga oyo naliane na mela na ye soki mabe ekomeli ye supporta komona te mpe jamais moninga na nga oyo ata tobebana okoma jamais mpe na binemi na ye po toza na rankine mo quelconque esimba te bato babenga bato bamona todiskutanga na Jaël awa na réseau sociaux nde tofingana ntina baparent mais lere namonaka elindelaki Jaël makoba gloria na bacristel kabea nasupporta te kotya moninga mal à l'aise natala te oyo eleka parce que toza bato tovanda mabe ezanga te kobenjour na biso na réseau sociaux ezalaka kofinga bamama yango nde ya sika eza te mais nayaka kaka na intervention parce que c'est l'amour azalaka loyal nalingaka te komona moto yanga nga so naza na yo so na motu na yo ata tobebani kobola teke nakepe bamimi tosala lisanga ezwa te nasalaka mpo toza bato olo mpe tokozonga na lisusu jamais na osanga soki soki nasali yango soki naza na vrai amour envers yo te soki naza na vrai amour envers yo jamais na oza binemi bakoma bapio nga eza impossible soki binemi wana mpe daya bofingana boswanaka mpona eloko mo esaliki ya bosangana bokoma contre moto wana c'est la faiblicité on dit ça en français c'est la faiblicité en plus boza basange esprit boa batoro comprendre biso tozalaka boye tolobanga na vie na biso jamais nde tozalaka biso nyonso wana tokolobelesaka sara quel que soit tous les mutu nga so nazalaka na yo kaka bien nga eske mamakari na beni tanga akotango me namoni kaka azwi aki kokota sara na makambo na ye ndi koto na yinaki ye mbala moko mpona tala nga na mata na life mpona kosala défense ya Sarah modèle a finga à côté de Zamba a PC dépression attaque quelque soit babé na kari bo potana ka bino mbale bo continue na kata makano parce qu'il y a zaka na mututé ye azaka na mututé neti era bamba viol na so katel ba image ba finga mama na ye amelaka lotoko tata na ye ba finga ninga viol mutamisa mama viol c'est Sarah comment era yo bana kari ça pour faire bana kari après faire bana kari pour perdre le contrôle poto na bino bokimba na rapona ba aventure donc so muta bloquer na bino bokosa pe bokosa la pe charisme bon ngai na mona ba na conférence de presse ya wera ba art na derrière que ça ramoni est raté na compagnie de bon ba de ba solo là ko ça c'est une fille peureuse na ndenge réalité bon na réseau social na lumière tia za mbua tsaka kali no ko liboso porte so va na kita tele mo kwa papa siki musika avant nyana chocolate ala ta propre na kama bino bo ke ba poto si boso ba mbongo mais aspect ko benda bo ko benda te o ko benda aspect na pale nga pena ebo nebike nga kina ba shini ba dube me na benda aka aspect na ngako tika tata ce que ta ba poto comme madame mais dans life nous ala ka toujours mbindo toujours salité tu na boka comme ta pile comme dans la 40 jours mo ko film ba do nga ba lo ngole bokuya tu na boka mpe longwate ocha maquillage tellement poudre mo wata ba gloss na mbebo cha yo fande la nous a bo la mungela ga live 24/24 on attend l'éducation même ya ba noté mo ba lo zo tana ndako na des chantiers les bo sanga bo sa ba klika buso ba busate bo take bo ba maman ba bo ba parents bo ba ngo bino la bo mo sa finga ba parents ba sera torture mo sa asala ka nyuso asala haine ya mo asala rando ya motema be ya haine afinga ba na motema be na haine na motema c'est une fille sorcière. Mais là, on a un code au Kangaba, on a ça, on a les retours à fivette. Il y a le vie de recherche, il y a les retours à fivette. Il y a ça, tout le monde a vu des choses à s'arrêter. Avant, on a galerie, la galerie. Tu vois, la galerie, avant, on a galerie, avant, on a la galerie. La tinée, on a le gabon, côté le gabon pour amener le quoi, bah, cochon. Bon, ça va live, nous, bah, la con. Il y a bah, zoba, tala, na kalanga, et bah, bassa poto, et bassa le kumba, bassa valeur. Na kaza to yeba to sentir pour da erreur na mambosa na poto ici tu na pour sa poto pour faire que na Chine na Dubaï pour sa poto si je te jure pour moi na malonga kunia na ngote moi sa poto ya pita la poto da loko mususu so bato ba vana ba s'intégrer ba vana zo mikanda ba sakana ba poto le roi wenza gambela donc ya ba zo sakana ba ngote le bon en place ndi bazo kota ba guerre bo kota ba guerre mo à la con donc yo biska mutu mo boye karina zala ko mona na danger to kumisa tel et tel Karine nga ye poto akoma diversaire na bino ko senza Karine yaba babo kina mboko mboka o mapate ko ya mboko ko mate mapate ko ya to mona ngo basa poto wa visibilité na makasi nga lobi na bino foka oyeba na foka choka ka foka no finga ra mutu ayeba ni nayi mutu yebi parce que c'est une youtubeuse yaki ya bien YouTube te pourquoi bozuka makasi na réseaux sociaux na kati ya TikTok pona ni. Et bon, si tu as fait mon YouTube, les alliés qui la font pêcher YouTube, n'a pas permis ça là.
boye koto moment que eza nango faible eza en place mo boye osema munoko oluke mutu tout akomika kolukaka koyebana ka parce que bana bizaka na kombo ya kari eso pa bino munga moto to bon na kana olobi osila ke longo bike era mama era yo sara fingo mama na bino na zonga wana tu comprends neti era c'est la première fois que tu bana kari bobono bana kala obi ndoki no bien mieux faut pas na démon nebi ke ange na yebite tu savez on va na démon nga na yebi ninga oliela nga mais un jour nga na yebi te dans sexualité sara kanisa nga kanisa sara nga kama da sara na vite on sara fini na réseau sociaux otabe bana kari sara na appui na bino lombe na bino bukanti yene mto sala bino ke bozala mto akwesa kari toro vous se trompez bino ba mbali ko ba basi wembeni ba mi mbali beaucoup ko ba basi ndeti bakali na kine ba ko garçon intelligent garçon posé très calme. Ou à potomano qui zingi. Arrête ça. Je te jure. Nam do sakana na finga mabe. Papa nduta. Pas de bêtises. Na biso vérité. Na biso vérité. Ne ba lobaka. Na biso vérité. Loba nini? Vous comprenez? Parce que zanga na terre pour la vie matin. Ne terme pas. Ouais. Ouais. Pour que la langa terre son débaza bon. Pour na fiba muto loko ba verser na mundo pour te kota même pe kota te. Kana mundo na ba verser. Na biso vérité. Faudrait qu'il y a le zomona. Comprendre? Quand on a un bateau, on a un bateau qui est moi, c'est vérité. On est des personnalités. On est tous à boire, t'as vous comprenez? Nous tous à boire, parce que nous sommes à donner sur la bizengi, on met vraiment au film à basi, à niveau que lorsqu'on a bien là la nanga, na plus d'autres, on sait que na sepeli nanga. Ça bon nanga aux autres. Neti mutakale ça la bateau neti lo, lo va mutakala, pour le rable mo la langa, et ça ngani, et ça ngé l'autre, on a sepeli, on a pêché aux oies, pour n'en couper pour là. Liano lingi. Liando lingi papo langa pena babo langa no lingi ngam na peso ngam ko nango ah bakala sayina kama on comprend bakali na kile garçon intelligent on comprend ki zengi mo na poto ta muta simba téléphone iPhone bola sa bato usimi téléphone iPhone bo obima ki bido ki mu yaka no bomba ngo na poto bimisango omoko ke poto banzela mabe ko na killer avant da kimia garçon qui est un garçon intelligent. Azbi mukanda ya. Azbi mukanda vandi na yo bano kino za ka traîner na traîner auto ba bipote na bakata ba restaurant auto bola ma CB o la la té garçon kwiti o so na ba bati live 24 heures mais garçon intelligent au perdre tu ben ba ça na maïle no makasi et toi le président venait utiliser au sakanate. Oh yo binda kon. Oh na yo songa nda kuna yes manana nda kuna c'est ma maison. Si la mène à poton, c'est ma maison. Il y a un endroit où il y a bien qu'on les kanga. On a qui nous envoie, on a colonne. Jérémy Zoa côté. Obini, bakali bossa là. On va ça l'étoile, il y a qui zengit. Pas comme c'est qui zeng ça les savoir. Bakalo y a pas na kina, on a poton des personnes différentes, bien on dit. Bakalo y a pas na kin, soit y a 20 na plateau et solo, nous bossons des garçons qui déjà le batté avant la qui mais c'est ça c'est quand ça là, on met toi quel na poton comment qui zeng. Comment les autres bazo. Bakalo yo, ngana matin balé pour on finir ça li kona. Le sangana sara pour lancer parce que au finga Karim ça na finga Kofit il m'a semblé finga Kofit no midete il sangana Kofit pervers pas perda de sara finga Kofit no midero c'est ça sara il paraît que ça la mona Kofit ça on doit finga Kofit c'est ça Kofit bien Kofit ne finga sara finga Kofit sangana sara na benga vera mo téléphone no yebisa na poto bon mo ni on que ngas ko na zala na yé yo sikondo za bo intérêt mo izana on tout ça va intérêt mo quelconque na nga système ah tu nga na yo pe intérêt nous en avons pas j'ai mis kata koto penza intérêt nous en avons pas uzani obini intérêt zamina ma eh vive ta vie obenga vie mo pas o bazana intérêt quelconque mais la bonne on le vete na ko ça oh ma ça bakali ke ba na bina kuna n'intérêt oui na kati n'intérêt oui on a marché vraiment ya sanda kaza dit obi vive intérêt zalaka ko chabe sanda makambo ah yega zaka ya leki na ba ya na ba oh oui tu comprends na benye penza yamba po ne obindeni kote ennemi ele kati ko bloquer zakate atana fingi yena mwasi na ye a ennemi zakate a ko bloquer zakate on comprend donc ngaso na boya nga ba biso ba mususu parce que na ko maloko zakate ki zengi mo boye avant da tout temps na réseaux sociaux ko finga batu to mo regarder un personnalité pour tous tout là mobala ko na besoin na yo bozala mais so talika ba binde na biso po ya remataka bêtise e bima désordre bo supporter de comme yo bozo détruire babani MS Ernest ezani eza ko détourner
Mers. Des sociétés de Mers. Yangwana. Des sociétés de Mers. Hermès. Mais mon nom, oh, ils ont ma bépo dans le bas langage. Natala bana je m'en fous de mes enfants. Ah, la rangaille, ce qu'on a mis face à face. Faut pas dire que t'en fous de tes enfants. Tes enfants, tes enfants. La minute où moi je cherche l'argent, c'est ma vie. Mais t'as vu, je viens, non. Des limites, parce qu'il y a des gens qui te regardent. Écoute-moi s'il te plaît, messieurs. J'ai des limites. Parce qu'ici, il n'y a pas des enfants. Kofivete. Ouais. Et là, on y a eu ça na vie. Na mo pao. Ah, les que tu es ma ramboka ndeni, s'il te plaît. Non, mais on a la bien. Oyo lobby ke. Intérêt au yeba to so. Ya ko yeba ko to lingo ba intérêt ya ko yeba na to so la papa la na bina kuna na ba na quartier la terre. C'est tout. Oui, oui. Dans intérêt ni. Ah, t'as pas si on komi. On lu yama kambo ero yaya. Hein? Si tu viens comprendre pour concerne il y a tout moi c'est na ba zo ba tension ma case. Biso lu so ka so moi c'est na monyango azo ba vertige ma bia ko sabi palpitation ko ya kusia. Meminga. Pour azana za racine na été moi ça. Pour là yo mona ngana le makambo ero ko ma kofi. Kofi. La vie fait Kofi. Que tu l'as parlé Kofi. Mais du bébé. Elle a dit quoi? Elle a dit que tu allais intérêt Kofi. On veut dire qu'on a habité pendant on a bien motivé. Nini vraiment c'est les sous nini ngam ngapena vraiment bina donc allo abenga nga 5 heures na pongi ya katanga pongi allo ndeni apena moïse tipena ko lobi nini allo bien le côté président c'est dire rien. Vous avez Kofi. Là que je n'ai pas de problème avec Kofi, donc les gens, je dis que c'est mon papa, c'est tout. Par rapport que je suis bien. Et donc c'est ça. Voilà, merci. Toro qui est vraiment et ça lui passe déjà. Et nga pe nazino na bomwa mukina ndaki azime pe ya kotala analyse ya Era, moi. Non, attends, c'est mon frère. Nazo Solane Pelpelel. Ngale kechu, je n'ai pas intérêt mon côté. Il y a qu'à apprécier amitié Yona Sarah. Pourquoi qu'on penser na yote ngale kechu, na ki ko ka passe pour Yona Sarah non. Quand na ki plus na ndenge na mona ki bino ba sens esprit na sens que ndenge nini ennemi na bino bobeba ni bokoka ennemi na pe bo combattre ennemi wana yango na kotaki boyokana bozala te etali ngai ti pe mboyo na karit etali ngai ti yango na yebi yo toza pe kana kati ya réseaux sociaux oyo ntango mpe koyinda ntango mpe kobeba tokotala bino mpe kwa ndeti ndako ezozika tokoseka bino tokobeta bino maboko tokoloba. Ça veut dire que tant on pose ça analyse na yo yeba mamsu ozo loba si mamsu pezo matrabato ezo yaka mukie. C'est dire que comme je te respecte toi aussi fais ça réciproque. Moi nga za na problème na ote. On a problème na Karine. Toi bobeba na Karine to bokina banda nous allons ba Karine pour na ngale quelque chose na zalaka te. Ça veut dire que un peu de limite na kombo na maman mi ko pesa exemple na kombo na ngate. Parce que j'étais jamais insulté. Comme si j'étais jamais insulté, c'est-à-dire que quand incité, il a pété. Maman n'a pas boyo quand boyo quand était, ils ont sens. C'était pour nous d'ailleurs. On a appelé dans les ngaso batika boyo quand a peu sur la vitesse ici la carine pende aza boye a éviter na yebato. Moi muto na étoile makasa na étoile makasa. Étoile la carine eza makasa yo sakanate. Muto le bela komoni makasa na vie bon c'est pas donné à tout le monde. Ah oui. Banda à banda, c'est la première fille à côté de la réseau social sur YouTube a dit ça banda ti le loni ça. A comprendre o azati. Donc les actes même yango pesa kasa mwana. Donc mon ata star moko tina mo réseau social bota mwana n'importe quoi arrêta. Azati. Tu vois? À protéger toi na ya mwana. Muto na étoile a toujours combattu. Faut être très sage. Combattre jamais abattu. Combattu. Combattant mais jamais abattu. Jamais abattu. Oui. Au mona. À protéger étoile na ye, à protéger mwana. Batu ba mité en mabe makasi quand na poto ka même à quel poto na 2022 j'espère. Oui, ba 2022 non. Non, 2020. 20 à quel poto 2020 quand on a ba 5 ans na poto. Ça ou meli. Et bien ba beta ba 30 ba 40 ba fina na poto ba zwati. Ba iba ba casier judiciaire beba, ba sa mabe belé, casier judiciaire. C'est quoi? Casier judiciaire. Casier judiciaire. Casier judiciaire. Casier. Casier judiciaire. Casier. Casier.
Kazé. Kazé. 17. 17. Kazé. Pourquoi qu'ils aiment vous? Kazé 17. Kazé 17. Faut que tu Kazé 17. Kazé 17. Bah Kazé 17, ouais. Non, Kazé 17. Kazé 17. Kazé. Tu as le moyen. 17. 17. Kazé. Ah, quoi qu'ils aiment? Kazé 17. 17. 17. Kazé 17. Beba. Et Beba. Donc, mon Dieu, ça rejette bango. Et l'on y est Beba. Kazé 17. Et Beba. Et les gens qui visent. Non, c'est ça. Kazé 17. 17. 17. 17. Kazé 17. Kazé 17. Kazé 17. Et Beba, oui. Ndé ça rejette bango. Si, si. Toujours que bayam si babeti ba 40 ans na poto, ba 30 ans, 35 ans na poto kala batane le côté. Imo na poto sika, oza kano, maison blanche zo beta, mamutu kitoko. Okenda poto sala raté mon lia ko latra mamutu. Bango ba kena poto ba travailler to ba yibi to idor. Ndé baza boy fou ba batuni ko so sala ba poto wana. Ba poto kala baza mité mabe. Surtout ba zoate. Ba vomité mabe. Je dis que zala yo ma chérie. Faut être très prudent ba poser parce que maman na mutabuka mabolongo. Mokile inara mutu boete on est tout le monde ma casse il faut être aussi méthode na obombango bolamu e bomaka zamba mutamala mokila umi na raté ma chérie en dehors il y a réseaux sociaux na yebi aussi une très bonne fille très gentille très sympa comme moi aussi de bambouza da mettre ma bête to c'est comme ma casse ngani na boko sa ma bête na olimbi c'est facile na nature bangala ngala moteur ma bête so même ngala moteur ma bête c'est kaza écrit appel ndoki ni sara ndoki ni magali ndoki begri. Donc là pour moi, Nzamba bati là à protéger. Il faut être très sage. Et plus pour mon balobi na bango beti ba okara. Yo Nzambe na bango lié sa bango. Ozo boko la bango comme nous ba nourrir pour na kombo na. Voilà, merci Vinto na nos images et tout ça juste après. J'ai mis ma porte ya polele ba champagne nanga. Eza porte. Zongisa. Na olo bango na miso batu penze belé. YouTube ba otala, TikTok ba otala. Naza sérieuse. Zongisa. Zongisa. Toyebani te, to mona na kabilongi na TikTok Zongisa. Po mona ke mabeza. Mutali boso. Na finge bembeza mamano. Dans mabeza zongisa. Taka humanisme na kibomoto ezate. Donc je suis prête à tout. Zongisa. Zongisa ba champagne nanga. Zongisa. Zongisa. Ezo kanga makana. Tike wankuna mbai nanga fungola ango bien. Leketu yaka. Nanga zoluka son a. Son nini? Muna pati ya son ya nini? Nido. Ogna bloqué yo. Bofinga nga chaque jour. Bofinga nga chaque jour. Batu no bazo finga nga yange zo swate. Mais elo omoga na ebisio. Omoni mi batele la nzamba batelo. Zongisa ba champagne nanga. Zongisa ba champagne nanga. Na meli maram nanga na landisa. Zongisa. Toi famille te na ebiote. Oko vanda na bolamu nanga te na niveau na yineli yo oko zana ilo nanga na vie na ote donc faut zongisa so zongisi yango te na suki wana leketu soko za na moya otinda ta mutu bozongisa na kozwa botinda mutu na kozwa eza yanga na kozwa bo délégué ata mutu ya kozongisela nga na kozwa ata kutu kende ata na parquet komisa dossier na parquet to samba zongisa ngwa ata na nenga parquet ozo zongisela ngango ba soda ba juge témoin ba nazwa eza yanga zongisa faut zongisa ma chérie faut zongisa bavanda na elo wa mutu te oyo ayini oyo bavanda na ngo te bazongisaka. Faut vraiment remettre.
Ba mikolo so baza ba comprendre le langage non lobano donc il faut remettre. Faut zongisa. Na sali vi liboso no na ebi mingi. Donc faut zongisa. Eza porte ya vi no eza polele wana. Eza ba champagne nanga faut zongisa. Il faut vraiment zongisa. Bato ebele to beba na bango to liana to melana ba finga nga penga pe na finga bango mais nan na réclamer loroté. Nan pe bango ba réclamer loroté. Na internet mobimba ba mo nizamba liboso na réclamer loko. Ya mutu mo na sala ibolamu. Zongisa penza. Kotika porte polele te pona apenda prête à tout. Zongisa. Zongisa. Zongisa ma chérie. Zongisa. Voilà, d'autres on a image Joanna. Allez, j'ai la fille moi on a vu sur TikTok, bien rapa na ya song c'est la champagne na o ya bazwaka. Champagne déjà masanga vala, so mbi dampu champagne c'est déjà masanga vala. Na pela yaka mo fleurir sika. Ko faire mbanga na champagne. Atongana ko faire le midi. Oh bah yamba bato honneur hein. Ouais, yamba na. Ça honneur na ye. Ouais, na uta da Dubaï na fait l'ina respect. OK. 2010 wana déjà ko ta quartier latin déjà. Na kala na aspect moko bu na da quartier latin déjà na ba kitoko na uta Dubaï na déjà donc. Na ka bien quoi. Na ko fait l'ina popota l'ina mutaka na aspect mona da image ya na ngazi na bilao. Amona da image ya bibi automatique donc vu que mona na banding mo boye. Le quoi AC Milan et mon quoi non ba bien mais dans zonga pende ba mettre ba dase na kala. Ah oui. Ah ba mbingana ba YouTube vundi dans zonga da ba image. Un manga na champagne. C'est déjà honneur. Champagne ya original. Ou ça les examen. Il faut champagne ya examen ba sala na kinga bois. Est champagne na champagne. Tout le monde a tomé ba fête mais ça dit que de Kebo, moi ça nga Gisèle Beyoncé, moi ça Kalou, j'ai bien ma champagne original après ça. Il y a Sandra Bisinga. Ya Sandra Bisinga. Il a fait no bien ba champagne Bisanga pardon. Bisanga. Sandra Bisanga. Maman sociale. Maman ya bana. Ya ba champagne original Sandra Bisanga. Fait mon ba champagne na champagne au sara au salade. Madame bangwana ba fetura mbanga baloba ati. Sandra Bisanga pesanga apesi. Na côte ça yote fait Sandra Bisanga. Voilà leti ba Sandra Bisanga. Leti ba Sandra Bisanga. Leti ya zanga ba champagne original. Et moi ça me cause bien que mère boss. Maman sociale. A fungola la maison na moko ya ba simol. C'est comme nango SB. Sandra Bisanga. Sandra Bisanga. Ils allaient au moins bien. Puis ça ba salle de fête na bientôt ils fungama autour de ça ba événement kuna fuko lobela surtout SB ya Sandra Bisanga. Ya ma katango ya na oti. Ma grande sœur ouais, alors yo OK, ne fait ça donc na fait ya grande dame Sandra Bisanga. Ozo mais la champagne originale. Si. Il y a Zanduki. Et tu peux importer. Ou porter. Importer. Ou porter. Ou porter. Oui, ou porter. Mène ça. Elle amène ça. Elle a venu pour gaspiller, contribuer et partager au fait de l'anniversaire. Tout le monde dit le champagne. C'est bon. Donc là pour moi champagne c'est rien. Ils ont ma sanga. Ils ont ma sanga. Ça va jamais consommer de champagne sans intérêt. Ça a un intérêt mon truc. En plus champagne net nga fait même personnellement na bila champagne na linga champagne. La linga na champagne. La linga champagne na tamu kiete. C'est parce que na champagne on a fait mon akama pas na Gabon à l'époque to banana on a boisé na Jacques Bouya en 2015. Il y a la petit frère Jacques Bouya Balaka na Brazzaville. Tout le monde pour te Gabon. Mais Jacques Bouya to gina champagne na sanda champagne na champagne. Na maintenant le coso taka to champagne na sango. Na maintenant le coso na champagne à partir de ba champagne nga linga. Ogo champagne na maintenant champagne na mela si. En pinal belo mo lo baki anobi ke ya son oya mamna champagne parce que mutano au palpiter. En plus, on a valeur légèrement qui n'ont devant hier, dans Rachel Kokonzoni, on a dit Michel Ndebaya qui wana, pour n'y aller que avant na ya, donc faut na bango donc a complexé bango. A complexé qui déjà bango en fait. Au mona. Ah j'ai même mêlé pe champagne en moto. Amela masangate mona non mais. Amela qui n'était. Da couple quand dit Michel. On a dit Michel, na Joël. Bon de ba mêler champagne wana. Le champagne na pirate mabe. Champagne na Zandu. Est-ce que ça bon on champagne original? Ya, bino de bossa boye. Tout ce qu'on a réseaux sociaux de beaucoup comprendre ça raté. Il y a un peu de plaire aux nuances tout. Si vous comprenez, tout le monde a bêté 12 au ciel ou quoi mon anjou. Si vous avez bêté à cara,
oyo ava choqué bato aka na balangage moto afinga déjà bibembe bamort. Pourquoi ofinga maman? Écoute-moi s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Moto afinga bamort. Oyo aza ebembe nga na aza ebembe oyo aza ebembe moto aza vivante aza te nga na vivant toya vivant parce que toloba mpe ma oyo toza nango oyo yango tobengi toya bavivant so eza te toya bamort to bawei on blesse pas avec la mort. Après wana ena eloko mosusu tozela bana séjour de mort baozela ngonga mosusu oyo asalaka wana c'est la sorcellerie parce que amonaka makila ya bato saka aza ndoki saka asengaka makila bino bomona ngo bavandi saka ayaka na envoûtement alukaka nini saka boma angélika bomona angélika baleli na kufa likolo ya saka c'est une fille sorcière saka makila mpana eza eloko te saka mata ngomba saka lana banganga makasi ya mona kotanga to bote alukaka babomanga pamba saka mpona vie na ye aza poete en tout omona tina moto azwi mbongo mpo maentrepreneur masala na kimia te moto aza na mbongo fo maentrepreneur akende na poto akende na états-unis bani bakende na bapoto avanda gale potentiel aza na mbongo madame mais aza ya kimia te yafinga bato kaka babola bobola ndako kikuku azanga mutuka azanga bijou azanga voiture mais si ezaka wana ebembe no moto apasi nyama pauvre nyama mobola na monde na bango wana bazali mutu tout devant aza kaka na sene parce que ya eza abi place akote bato akote asimbelela nga banga na ngai ye omona mona na biso boye atala biso na musika mpo kaka tokompane kaza ndoki ndenge asala mpe crime nga nayebi yo nabo otanga koma vie na ngai mpe crime alingaka te aza vie na nga oyo ozala otinda nga na benga na bondelo no otala trouble na foyer na ye oyebi akanga yo baolobe yo epa bacriminel oyo azoluka mpo bakanga bango me kuta baolala yo tu sais bien ma chérie vous comprenez vie na nga wana ya lipe crime oyatra babijou ebele otia trouble na foyer ni makasi kuta ozala kopika yo nde oza boye oza kopika ozala mutuka na yo otefunda ye eipe crime nde babalandi ya dosi bakanga moto wana nde moto akomisaka olikango nde olinga fi faible ngai yo kobangisa nga tokomima Denise Nyakeo mabangaka yo te ata Martina Lola mabangaka yo te o comprendre yo sengaka crédit nga dana sengaka crédit yatinelaka crédit yo moto ya mbongo oye na ndako na nga olia omela otianga mikodo anga atya mikodo aye na ndako no na mela biso na vi tokende na malembe mbangu te topouvoir mokili te jusqu'au pouvoir mokili yo omoni wana ye mpo na ye kisi de l'autre motala teke motu nde aza boye ana haine moko boye atala teke nde na boye na bana na famille mutu mbozala na bayaya basi bamonanaka te bandeko nde bamonanaka te ozalaka yo mona mokili yo c'est impossible ebi famille na yo te ni bandeko na basi ni bacousine na yo ona bacamarade te femme entrepreneur bisika baninga bakenda basoirée de gala bakenda kolala na baministre yo okenda te esi bavanda yo fosa na femme entrepreneur tomona koti bafeti ya solo ya kano bafi bakenda babokama tomona kote yo tomona koka na makambo ya buzoba yo linganga lesbienne na posi nakufa na dina matana mutuka nazonga bona saksi nazonga te so nakosi yo makambo yo linganga lesbienne yo sara yo linganga lesbienne na yo linganga na Facebook yo linganga nabenga ngai na longwa ujana na maboko ngai na kinta ujana na maboko na ngai na boto la ujana boya mwana na bafia bando kinta betisa bia ujana c'est toi naluka biba na vandisa yo ko finga mutu lesbienne yo kinda kope na boto chenali nyambola na nini yo kinda na nini yo mo pour la vérité mascara bondini yo sele kindumbati yo sapela vrai bordel de ndumbati bato bayebi yo te nde bamona ko danger lelo neti nga na ngula oka ndika na yebeli yo kala yo na mona ko ngaki lelo lobela ngelo te ngaki lelo no lobela ngelo te mukinza kusuna dal lobela ngari ya machari tena defa to defanga avant champagne na ba foot yango il faut elanga periki nanga avant yo ozwa champagne bango bazonsa champagne na yo il faut elanga periki nanga depuis 2018 le periki yo fongola ko planta 2000 combien 2018 aza periki na periki nanga réalité moi nazo na maboka réalité pesa biso réalité nana je na makampa na periki nanga na periki Jaël ya na periki nanga so moi na pesa periki Jaël ezaki te de vous prendre periki Jaël pendant que nanga pas Jaël autant mona ka Jaël nanga tina makampa pas Jaël na trois vallées le periki nanga pas Jaël na pesier
il est qui moi il maintenant c'est ngelo kona ngale ketu ou meli banga te bosa kinda c'est là maka na ngai nozoka mitu passer na réseaux sociaux ya ngam ndako lira ngati ndako simba nga sala lukonga nga sala bokela nga mbasi na sapu ni sala nga bomana sapu o mutu mo ka mitu passer tabi nga makolomba nga makolomba sute ayebi ndi odi luka sala nga so biso ba ono ba simba biso bo na félicité te ozwanga te mais j'aimerais d'ailleurs faut être très 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 prudente moi na o sara envie a tina ba filer ujana moi na filma yango ça atina ba filer ujana basale mabe na ko benga divine abi bana fanti ya rolobango atina ba filer moi na limite basala mabe sara sanga mona biso ba mona biso ka ba fumi sara za criminel sara bomaba otala ka yeni ngati mona ka modèle mona otala ka philosophie baba nini philosophie psychologie philosophie psychologie non c'est longit kotala ilongi ya moto psychologie elongi na ye ota ena dégagaka amona makila trop akasomo eloko te utafinga bibembe mama bebe akufi pe asoname aboti bana basi 8 basi kitoko sima eliwa na ye bana nyos avant kufa mwana ye alipasa sa bala ki déjà mariage akafi ya somo osara obala te na vie sara parcours a mibali no bando banda vie dans mobali no bimisa ningisa obiso le poto aki toko pena mafuta boso na bwaki lokolo na bwaki libumu na misi na mona beta ne 7 ans ya tibla tout na foyer à l'époque donc moi bana la te pona nga fibet mayamba yo don ningisa na junior dao ni mobali oningisa junior dao okuta joueur ni abatanga kombo to ibe $5,000 okibo ma vie joueur abato donc yake maso na tenga kombo na benga nga mingi ekoma kosa na manquer to bacha bino mbaye na wana iputa bie alors mais plus peut-être mobali nao mo ba joueur na batani iputa bie na plus peut-être mobali na ye moi na pas dans mon risette na ba pe mkolo mwana na te parce que mo lokasi mo ba paye e ba na te tata mwana zala na riza le kana ira mkolo mwana ye ba na te il est pas bundi riza sabita musique zo ga mais moi ça poka ne via Diego baby riza bundi tout ça moi si en poka ne via Diego baby ça moi si le quoi yo comme na mbongo boye moi ça qui toko ndio comme na mbongo ke ba poto nso ndio lingi boye ko sakani la poto boye o na bolingo lo kwa ya Diego yo benga mutu nuba te yo moko président de foyer Diego na moi na tasa badali na couple na mbongo kitoko moi ça bonheur mobali na ke amandi pa wata ke moko poto leka ta jolo kiss yani moyo mi Diego bon chanteur on a via Diego bo lukisa Diego o banana ba kabose o kena ba bolote na ngala lo F15 te kuna na station te nyar di boma na tanga kombo te yo na nga sali yo makambo sa te na mona musique te na nga ameli mabele ala epoya lesa ni bimu te nani na nga kamo yo te mutakala mabe na nga osimba na nga ozwa ona page o te ke to moni ke mwasi moko ningisa pena fia sango to mona te ko to moni ba madebo bo madebo libele madebo lika madebo sango madebo ngizulu makambu si le lata ka makambu asala kaka madebo desa na pete yo ka bata $50 kaba oyo na bana ndaka junior dao na lela banda ikuna mikiza ndaka junior dao étouffement moi sina kimie là wala la pane esenga ni CD fongo la pesa nyata magoda leka yo so simba ki spon ko zo mbongo na vie pona ni pas le ke makasi na vina supporter pas cité yango seda yo mata ba ngomba fino nganga yo fino ba nganga yo sambati yo fino nganga mama abi akufa likona yo mama abino akufa likona wakanga mona borza ado finga mama abi so belle fille benda mo si bitoko ya nao ngana bengo mama leki to age mo génération maman elle a vertige tu comprends ils sont na ba mi ki yo bota génimati je mata petite fille pa na za mo na bengo mama Sarah ah oui pas ton ami hein si il y a logique des choses à Kamalo bota ma mboka ya villageoise hein tu taba kon tu taba na bota mi anen kanje pika yo linga muta buyete et quand on pesa yo o mo ndutu yo sala ki mukala ko finga ga ete so parao to bana asila bisal mams
Bana kani mokonzi ya baron nzambe no ba te ka na idéologie na nga te ano bazolo ngo sila te sila nzambe te sila te tika sila botika sila lelo kama sila makolo soso izengi double discours betaka ba double discours kani mokonzi na baron kani mokonzi apesa biso elengi nesa liboso sama bakiti nesa basa matana nini pour na jet privé nesa liboso adoro kumiso senda fanso la kiti oseleki mukala po ekofinga ma chérie osala ngo ndeni mama etoka ça ba mi baleta bisa ba mso bomba ça moi za na komina kinbwe isa ko babenga ngai babenga ngai mwana yo tokina kitambo osala bisiko avant to vanda place mo be kuna osumenga batisi tozo lia so zaka maye ti masaka ben nga ideso to zaka prudence asani na ben nga lidede bembe lidede me ben nga na comme ça peut-être une chose bilai okuma d'accord comment d'accord kota asa mvute ko mvute mutu anga botisa mbembe nga benda nga puna kinchodi ye mulele ko ya ba Rwandese ndeza oui domaine ngwana azo gazo zana yo izo yeba te akomeda kuzwa nga pene esprit ya tu ko mona sala ngote non je joue sur la tête de mes enfants moi je mens pas ça rosa chanceuse pas chanceuse fille tu mona muno so le ngwe pour se rendre beta fanfa wo le ko le fune ko zo infection na ko lembola ngwa nezo ziki se pour so muno ko ti le la sala ngo pop na ye tu ko finga ba kindumba yo mo sala kindumba makasi ozwa pété ozwa te kindumba ngoti Vous avez vu que ça n'est plus pas tatami, comment ils allaient là? Si on comment ils allaient Madoli, à l'époque, on a bon, qui va passer, bon. Dieu qui n'a pas besoin de nous passager. Moi, j'aime qu'il n'a pas ça. Attends, on peut passer dans un bon ordre qui nous voit. On aura une bête. Époque, non. Parce que yo fingager, mais j'aime qu'il n'a pas ça, on a pas bon. On a pas bon, parce que yo pense que nous voyons. Pour n'a pas ça tabou, on a banda YouTube mamota. Mon bonheur est là. Maman, le bouffe toute idéologie, tout ça. N'a été d'accord, le que tu m'as cassé pour ça, ça moussa. T'as papa, sur papa Lali, balo labo. Balo labo. Na moi na bakamani que Jonathan. Parce que le bête est ami Kinzara, wana katana. Tu vois, le cani ni vie. Pour le bien, ma salité. Ça les sans tabou, on en salara te na vie nanga. Attaque quel que soit la rapace, je ne les ferai plus. On dit comme ça français. Je ne vais pas. Je ne vais pas le faire. Ferai pas. Je vais pas les faire. Oui, je ne ferai vais pas les faire. Si. Mais toi, tu l'as fait ça parce que vous avez garçon, vous avez filmé pour aucun théâtre. Non, na dogo na théâtre. Na théâtre va jouer. Mais bazwa qui ma case de retour comme on a bango mais na bona. Nani? Ti no tanga te ya ba yo. On va benga ba. Nga za ka ba benga. Ya ka suneli so. Non. On a sans valeur ma chérie. Caleb. Les gars tout. Caleb tu. Il n'a comment pour Caleb bien. Bobio ni ya. Et yo lo mpo bisa mo te na lo basu. Yo malembo. Ni koza awa. Ni yanzi. Ngale bibo. La mosa lienza tumbuka mabe. Allo. Kataba shila. La gola ki pemi. Ndo finga Sarah. Kataba shila na finga magali abi. Wala papa lienzi. Lienza. Abe vena fokote. Ngai avant yo. Na Sudiata. Na Caleb. Yo mtu yebisinga. Nga fivet mayamba biso na munona mai. On tama problem. Toi tama comme ba responsable. Ba kola mtu pasa. Bo Caleb akina Sarah. Wewe kaka waki pale. Tika na papa Caleb na Sambo. Tu le que tu. Ça moi c'est bal mo abete ndolo ça ka Diego. Mama Mais ça mana président Caleb aza chanceuse. On a benga bi o mutakala fivet ozu mutakala ba fivet mutakala ya mutakala. Boso za kinga mobimba bo sara nuko tsanga wapi. So za kinga pena bolongi na mobimba kinga ni mutakala na tindeki mobala nga mutumu no ba lox.
ngana suka wa kutona yina mbala mutu munezo tumikelo kwa kama pa ngana suka wapi eniste ndoki nga perruque na nga fo zongisa avant ba pesa champagne remets-moi ma perruque si ma donné ma perruque après on va passer champagne na yo so pesa champagne pesa perruque te bon pour passer champagne les filles on va sengi ba elo perruque perruque na nga sa be belle pour la perruque na yake na duba na même na poto il dogo madame mais luka linima madame on va faire bana ton na live belle c'est 4 kuna le betaka robe solo ma belle solo soutien na so monyo elinga malinga moi ça dit merci Ndombasi et na dit merci Ndombasi Kim Zulu ba obi sudiata là on le bana yum to so na bato makasa na ko so na ngai te yom te singa lito Jérémy Tembo na lito est-ce que nga lobi devant caméra kinga oh to da boso na bakuma otanga ko mona mnono ko tsanga yo muto yebisi ga Fête Mayamba ba ko benga téléphone ko manquer bato au séparation oh on comprend pour muto na téléphone tu en fait comme on a manqué la fille on va saliter yo séparer na ngate donc épargner na makambo ngana yebaki na ngate ngana finga sara ngana yebaki yo so yebiki sara bato balala sara te to bo poza politique na bango loba ndelo ko latanga ngolo nto bato te bato ni ba ozwa moi c'est ma be bongo moi ça zanga pasha mais so pasda Caleb ya sonde lobby sika za mais sika za aza en chance pasda Caleb sika mona kai na butu on a Caleb déjà no tiens word vous avez pas word il faut te tiens ah bien moi et toi le ketchup c'est que j'aime pas ça Kevin aza staff to tanga bakomona ah non pasda Caleb to mais soki na bi soki za ke pasda Caleb babimana ye c'est pasda Caleb penda za bongo c'est il aza chance makase pasda Caleb ya no ba je il est là aza ça mona ba staff donc je monte à la songa liste donc la photo merci d'avoir bonne leçon tali biso avant oya obonda biso na plateau le quoi papa sous les osongo kasi iboma comme c'est iboma yo peut faire ta main yango ezongeli yo moko zu de presque comme iboma oso na bana mike ngape periki na ngai boya ba peke ninga za bon aya mission na kata les réseaux sociaux ina za bwa luka makida za vampire bila makida alia batu ya luka dite bambandaka okiteza mona mbandaka mona bokungi bena beta ibora mais tu tokutanga na nzela marché prépare toi genre yo mbunga mabe yo mongo to yeba bangala ndeza ngana odimbi loka na mabeli ngape tu tokuta pomoni penda ta la bon akani mama na Perez bwana tsaka makede ka liboso porte na ye fa ozokuta na ye asengo pardon. Merci Fête Mayamba, merci à nos abonnés, merci à mon vieux Kevin Kamuzuna et à Tété Béton. On a vu Nangai Penza, Zoa Penza Salam Salam. Fête Mayamba, Talakuna, Talabatu. Oh, ya, toujours. Ils ont coûté na kata, au kata. C'est tout à tout. Au kata. Voilà, nous avons vu la biso Kevin Kamuzuna et à Tété Béton. On a un problème. This weekend me robin ravé nini papa arrangement ça un problème té pour le bara Kevin Kamuzuna ya Tété Béton mon vieux Kevin Kamuzuna ya Tété Béton bimona ve nanga isi ça singa lenge ati namuna nanga batu na mokili oyo basunga batu bakabela batu ayebisi ngai dans 2 mois bon on a plateau ils ont changé ma matériel déjà ma caméra déjà micro ma lumière ils ont comme grâce à Kevin toujours. Merci à nos abonnés. Et merci pour tout vos biso, c'est bon. Et tout. Et qui veut quelques messages, n'a pas de room derrière la souka. Mais c'est le 18 février, c'est mon anniversaire. Zabakouk, j'ai besoin de février. Ok. Donc j'ai vraiment besoin de cadeaux. Babakouk, nous sommes tous à les 15. Biso tout. Pour na 5 ans, on a biso SB. Tout ça, trop focalisé dans ma caméra. Le Cambo est allé SB, beaucoup de raté. Bolo barati so ba chroniqueur ya Kishasa ya biso awa onga so na yose tabasha mams sigi nebi ke ba fingi to ba toucher so na ko lo baté na ko sa banaliser na compte bo ba ni beaucoup lo rapport na sila bisalo pour la valeur na sila za muta pa mpamba te biso na bilonga tina na biso te ke bolo bela sila za biso na fonté na biso bo sala on ko na ndenga bien ndenga propre e ko pesa po honneur ya muto ngaka
D'abord, moi qui est censé être en cabot, quand on va faire une chose, c'est pas gentil. D'abord, il t'a dit que le maramuna biso, au moins que le monde de la cité, il fait ça. Comme vous avez dans la message, j'ai bien, au cours de la théâtre, na biso, pour la pièce, dans les autres kende, les chaînes, la biso, mi balé, n'a pas jaloux. Donc, on va prendre cette autre pour la cité, tout est mine, va prier parce qu'il y a un combattu. Donc, on va féliciter inutile. Bah, tout pour la biso, na poto, le bateau, qui est un attaque, conducteur, la poto, qui est toi, famille, toi, bana, maman, au kaboulaki. Juste au défendre la bicelle parce que ça par nous ça salaire awa azarati c'est un peu mutumbongo ils a ka boli mais ça la tête linga mutuna biso défendre parce que tout le monde a mal aimé comme Karim Mokonzi et on a mal aimé né on biso de parce que azam muto za batindela ye les abakup baka ba soutenir yena biso ba conduire de reto za la ensemble donc chroniqueur sur le bilassi la bicelle yeba ni comme ça na nao on ya muto oyo lingi au contraire ba langage na bino ba parole na bino et l'autre c'est le Hollanda te l'autre c'est le oyofinga ka mutu te le bo finga finga ba artiste ba tu ba susu et ba ko si la tinda na bino et qui ça si la bisale ni bo le bila SP bo le bila si la bisale c'est important na musala ça ba œuvre sala non que ba futilité et on a appelé ça message joana vous comprendre vous allez ko le baté kanga munoko vous obligé de travailler solo et belle vie et bo le bila belle vie fait ba tu ba le bila et ça pour c'est le moment ambassadeur vous ko tumbola mutu nyonso so mo ko artiste ko kende koto so be si la bengi ça doit ça pese mona tuna ki ça FBT vous quand on appelle bolo mais ayi kana jouer côté parce que caché na na ki okuna do eza musala bango basalaka vous obligé à relobela ka ba tuté ka so muté côté ki côté azali côté ba benganye pour ça non tous les gens na mutu asila ça mutu quand même on vivre dans maina makila tout comme na munora côté pour craquer pour ça musala na sembo pour ça mambo c'est important pour ça sentiment ça mutu na makolo ngazo muta fini si la mabene ya ka on ni c'est le roi Sarah en tout cas fini c'était na yena obifani c'est non comme route na fia choko merci. Merci. Ok. Merci, ma caméra, Jérémy Nembo. C'est sali aussi dans tout. Merci, qu'est-ce que vous oubliez? Agir Mande, Premium, je te salue, mon frère que j'aime beaucoup. On a pour de se détendre, bien, la musique a bien. Au lieu de tabadio, l'ambis a bien. Beaucoup de choses, tout na Premium, c'est GR Mande. Tonton Cordo, je te salue aussi, toujours. Je vois là Kevin, je vois sur Vini, et je vois sur la Le, Bino, tout n'a pas ce Bino Beauté. Les premium, notre place, endroit, classe, GR Mande. Merci. Congo Liziba TV.